Tolobi, élection pour les camarades. Tolobi que le 20. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesiko oyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso ya koloba eza te mingi ya koloba eza te. Salut à tous nos chers abonnés de la chaîne Yabiso Podcast TV. Quand on a mentionné que TV encore batté belé. Oui, je sais bien que vous avez belé devant un poste télévision nabino ou besoin d'une édition nabiso ya mokola lelo. C'est bien moi votre humble servante. Prudence Ngimbe la petite ziable à la taille acceptable autre m'a dit original. Maman nangaye babi lelo penza pour tous les hommes matin maka les autres tikala. Yabiso Podcast TV et tikali si matin et qui ti bango na mabele ya Changu na district ya Changu dans la commune de Ndjili précisément na terrain ya Sainte-Thérèse. Bisiko wapi 4 candidats proclamés au ba organiser milulu moko ya makasi vraiment bazana meeting au ba kopesa balobi 4 candidats proclamés tels que son excellence le Martin Fayilou que je le salue à passant et puis Moïse Katumbi je le salue aussi à passant Matata Pogno ainsi que Denis Sesanga. Bango o baza les 4 candidats proclamés nde ba sepela qui organiser milulu oyo pona kopesa meeting par rapport au contexte oyo signe électoral et zo reconnaître. Donc je vous assure que boyoka makamba bien alors ne zappez pas, restez toujours branchés. N'oubliez pas de vous abonner massivement. Bon s'abonner puisque l'édition boye nulle part ailleurs kakana Yabiso Podcast. En tout cas, restez toujours branchés, hein. Ne zappez pas et puis l'édition de M. s'appelle Sabino. Bozanga ate ko mettre ba j'aime nabino, bozanga ate ko liker, bozanga ate ko commenter, surtout ko partager. Et là on compte à bon côté sans que n'a remercier mes boss tel que mon boss live na peso mbote bisiko zali, mon boss ume na ngwende na yo. Pourquoi pas à checking babi on est caméraman à makasi ya biso podcast Londres ou mais na ngwende na yo et na possibilité ko saluer mon vieux Adolphe Timba babi moi na quartier 13 à Tonga mon vieux Adolphe Timba ou mais là motema ya maman Brigitte qui te mona babi yenda za oncle ya bébé moi azobota madame 8 jours donc ba joyeux anniversaire déjà na bébé wana na bonti dali nzanza moko na 1 pona yo donc baby sana yo original ya futa facture wana. Merci beaucoup et na bossa te ko pesa mote na nga ya ba membre nyonso ya bana kin les amis de Kinshasa o ya papa Makina na pesi bino mbote bisika bozali particulièrement à mon papa chéri babi Cornet Kalula mobali ya Mandefa Pembe et sans oublier à Berly Djogo les miniatures d'Afrique babi number 1 le king of heaven mbote ya yo na wana na musika. Pourquoi pas à mon vieux Chora Mbonda bokoko na Belgique ou mela na wende na papa bambote belé à sans oublier à vieux Joe Mata na Paris et to kota bongo ko soit pe interview ya moko na mosusu ko yoka pe ba vina bango par rapport ya meeting o ezo sala malelo. Merci beaucoup et bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombonani. Magloire Tabou. Magloire Tabou to monyo na terrain en Sainte-Thérèse. Je sais pas aux na parti politique. Nazana ensemble pour la République, il y a président Moïse Katumbi. D'accord. Mais quand on coupe sa vina o par rapport à mokolo lelo, il y a meeting o ba organise. Bon, pour la mokolo lelo na ebike o eza mabele ya munene et mela ba politicien belé mais biso moko toza awa ba natif ya mabele. En tant que coordonnateur, il y a JR, il y a jeunesse et ensemble donc toza vraiment na fulo molin. To ebike to la ngunga. Donc total ngunga mais to ebike et simba le cas positif. Malgré tout ba lingaki mais rien. Nous appelons positif toujours maman. OK, merci beaucoup. Batonios to bazo supporter bino o baye na terrain et ça pena bato baye na compte na bino hein basé belé. Et ni nango bozo promettre bango. Bo promettre bango ni parce que to yoka pe belé pe baleka mais basa na bango loroté. Ndé na oki ba ministère na biso ba boira tout de suite 5 ans ya pamba. Donc c'est-à-dire eza na belé ya bato o baleka mais basa na bango pe elokoté. Si on est bino promesse ni bo pe c'est pas bato. Waouh, désolé Aleki na ye. Wana tota musa micro na biso toujours ko luka bato bakoko loba bato bakoko pesa vraiment ba vie na bango
tomoni bandeko kana domaine toza nango tosola pe na bandeko toluka koyeba mokie. Bonjour papa. Oui maman. Bonjour. Papa kombo nani? Mohamed. Papa Mohamed. Nayebi toza na parti nini? Toza na Ensemble pour la République. Ya Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi. après ya Moïse Katumbi. Mais quand nous koyebisa ba nation so ya biso porte ainsi que ba nation partout dans le monde avis nao par rapport ya meeting oyo ikozani. Voilà, meeting, je crois que d'abord communiquer, ils allaient vraiment clarté, mais je crois que Batouaza déjà na sima baoya, Batouaza kili baoya. Je crois que d'ici là, vous allez voir, il y aura assez de gens ici. Mais nous attendons, parce que les 4 leaders, il faut voir pour que nous tout démarrer. Okay, merci beaucoup. Alors, na parti oyo zali ya son excellence Moïse Katumbi, et ça na bato pe belo baza sima na bino. Alors ni non bozo promettre pas na bango parce que ça pe na bato ba leka kande non tri ba mise ba tiko lobana 5 ans ya pamba 5 ans ya pamba. Et ça pe na bato ba leka ba sala pe loti. Alors bino bo promettre bato nini? Alors bison ensemble toujours soutenir vision à Moïse Katumbi. Tout le monde sait qui est Moïse Katumbi, mais tout ce que Moïse Katumbi touche, ça devient de l'or. Donc, mon espoir na à niveau Lubumbashi en tant que gouverneur, mon espoir na en tant que président à Mazembe, et puis en tant que président et Ensemble pour la République, voyez un peu tout ce qu'il a été en train de faire ici. En tout cas, ça nous rassure. En tout cas, nous avons confiance à lui. Moi, je demanderais à ce que Congolais, soient un peu conscients. Bata la ndenge tozo passer maintenant. Donc gêne peut surtout téléma pour que notre local changement parce que toza a besoin de changement dans mboka na biso. Ma baisser les qui trop. Alors on peut pas continuer à cautionner ma ramnyo surtout lokuta ba promesse jusqu'à donc nous pensons que non avec les 4 leaders message au peut salelo et aux quand même édifiant pour la population. Ba quand même comment nzela ba Rolanda parce que photo la Nanzela, il y a 4 leaders na biso. Tous les là, va passer biso message pour que notre temps pour continuer le combat. Ok, merci beaucoup papa Mohamed. Oui, on est aquí et bande qu'on a biso nde bazolo bande bazo pesa ba vie na bango. Bonjour papa. Bonjour maman. Kombo nani? Comment on a Gédéon? Papa Gédéon to moni on a terrain 6 et mais quand on coupe ça qui invité aux soutenir parti ni. Moi naza membre ya LGD Funa 2, Fédération Funa 2. Il y a le président Augustin Matata Mponyo. Ok, il y a son excellence Augustin Matata Mponyo. Ok, mais quand on coupe ça biso avis na yo par rapport à Mokola Lelo. Avis no esakozana. Lelo toye kaka kolakisa na mokili mobimba. Ete toboyi ma manœuvre oyo président Tshilombo azosala na gouvernement na ye. Oyo ezosala que seni oyo constitution na biso le base à l'indépendant a comme kozala instrumentalisé. Et loko wana nde toyo kolakisa. Toyo kolakisa pe na ngambu mususu souffrance à population. Toyo kolakisa pe le fait pour na gouvernement Tshilombo koluka ko muselé to na lingala oyo tobengi ko kanga minoko ya ba opposant na makasi na oyo tobengi ba poursuite non justifiée. Il y a certains leaders na biso lokola Augustin Matata Mponyo, le président national de mon parti. Ok, merci beaucoup. Et est-ce que vous avez dit que son excellence Augustin Matata Mponyo et ça peut na bateau bazana sima na bino, o bazo soutenir bino. N'habite bateau na ba yele loko yo kani na ngoyo lobama. Est-ce que ni nango pena boko promettre na bango? Ba s'attendre na nini? Peut-être ce parti na bino leki. Ba s'attendre na nini? Biso to koyaka ka ko rassurer bango. Po monsieur Matata Mponyo aza déjà na ba œuvre na yo asali. Tu as dit que M. Matata Mponyo a un modèle d'excellence, modèle de ponctualité, modèle de bonne gouvernance. M. Matata Mponyo a stabilisé le dollar. Le dollar est instable, a stabilisé. M. Matata Mponyo a tika avion na mboko yo maman. M. Matata Mponyo a yaki kokoti sa barcarisation. Batu bakoma ki kozambongo kaka na babanki. Ki moyibi otozo ka ba milieu ezalaka te. Monsieur Matata Mponyo pe na tango na ye souffrance oyo ezalaki te tozalaki ofuta transport 350 francs lelo komi 1000 francs lipe mati et puis lipe yango na komata taille nango edimine donc toyolakisa bango mutu aselaki bino lobi soki bovote lelo président akoselela bino ya koleka. Merci beaucoup. Que M. Félix Tshisekedi n'aura pas de deuxième mandat. Là, on doit se le mettre en tête.
M. Félix Tshisekedi n'aura pas une autre chance de la part de la population parce que son premier mandat est chaotique. Le bilan est chaotique, la population est fatiguée de lui. Vous avez vu à Kananga comment est-ce que la population a préféré rester chez elle plutôt que de venir dans la rue pour accueillir M. Félix Tshisekedi. Donc nous, Ensemble pour la République, nous disons que Moïse Katumbi, c'est lui le prochain président de la République. Aujourd'hui, nous menons de candidature un combat ensemble avec le président Fayoulou, le président Matata, le président Sesanga. Mais nous pensons que la population est derrière ces 4 leaders. La population est prête à apporter du changement au sommet de l'État parce que, je viens de le dire, la population congolaise n'accordera pas de deuxième mandat à M. Félix Tshisekedi compte tenu de son bilan, compte tenu de la gestion calamiteuse de son gouvernement et de tout son régime. Donc, nous faisons confiance à cette opposition, une opposition forte, une opposition différente de l'opposition qu'on a eue par le passé, parce que dans l'opposition, l'UDPS n'avait qu'un seul mot. Kabila doit partir. Il n'avait pas de programme, pas de proposition à faire au peuple. Voilà, Kabila est parti. Nous reprenons le même problème que nous avons eu à l'époque de Kabila. Nous pensons qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi, le fait d'avoir une opposition comme celle-ci, c'est une opposition riche en propositions, c'est une opposition riche en expérience parce que nous voyons Moïse Katumbi, Matata Ponyo sont des gens qui ont été dans la gestion, ils ont géré. Nous avons Martin Fayoulou, qui est une tête bien faite, quelqu'un qui a de la détermination. Nous avons Délice Sanga aussi, qui apporte beaucoup de propositions en termes de réformes. Donc nous pensons que nous sommes en face d'un régime faible. Monsieur Félix Tshisekedi sait que la population ne va pas voter pour lui, raison pour laquelle il continue à multiplier de manœuvres pour empêcher certains candidats de se présenter aux élections. Vous avez vu vous-même comment est-ce que les dossiers Matata, la Cour s'était déjà déclarée incompétente de juger cette matière. Mais aujourd'hui, la justice, avec la complicité de Modeste Bahati, veut écarter Matata Ponyo de la course. Aujourd'hui, on a compris que la loi Tchani ne passera plus. Parce que quand nous, Ensemble pour la République, on disait que la loi Tchani était une aventure, personne ne nous a cru. Aujourd'hui, la loi Tchani se trouve dans les tiroirs de Mbosso. Il est incapable d'aligner ça à l'ordre du jour parce qu'il sait que cette loi n'apportera rien à la population. Et nous voulons rassurer des gens ici. Moïse Katumbi est un citoyen congolais. Il est né ici au Congo. C'est vrai qu'il n'a qu'un seul parent congolais. Sa mère est katangaise, maman Virginie Mwenda, c'est ça son nom. Et nous voyons que le régime a peur, il est en train de multiplier des stratégies pour empêcher à l'opposition d'être forte. Mais ils sont en train de commettre les erreurs parce que ça nous rend de plus en plus forts, nous qui sommes dans l'opposition. Aujourd'hui, le pouvoir n'a pas de discours, ils n'ont pas de bilan. Monsieur Félix Tshisekedi et son régime n'ont pas pu donner du travail aux Congolais. La preuve en est aujourd'hui, même les combattants de l'UDPS sont dans le chômage. Sur le plan sportif, les championnats nationaux n'existent plus. Ceux qui suivent le sport sont là. La Linafoot n'existe plus. Les Vita, les Renaissance et les Dering qui nous donnaient de la joie chaque dimanche, ça n'existe plus. On n'a pas de championnat national. Sur le plan de l'agriculture, notre pays a plus de 80 millions de terres arables. Monsieur Félix Tshisekedi et son régime peuvent nous dire, est-ce qu'ils ont donné le maïs aux Congolais? Nous sommes aujourd'hui en train d'aller demander le maïs en Zambie là-bas. Est-ce que nous n'avons pas de terres ici? Nous n'avons pas de jeunes. Ceux qui sont là aujourd'hui ne sont pas des jeunes. Ils ne peuvent pas faire de l'agriculture. Nous voyons que nous sommes face à un régime qui a comme objectif de s'enrichir personnellement. Nous voyons des gens qui n'avaient rien en 2018, qui ont des villas aujourd'hui, pendant que la population reste dans la même position, dans la misère, on est fatigué. Et nous demandons au peuple congolais, Moïse Katumbi demande au peuple congolais, le jour de l'élection, retenez ça bien, le 20 décembre, personne ne rentrera chez lui à la maison. Nous votons. Nous restons devant le bureau de vote jusqu'à ce qu'on publie les résultats bureau de vote par bureau de vote. Quand le résultat est publié bureau de vote par bureau de vote,
photographiez-moi ce PV-là. Mettez-les sur Internet. Partagez-la. Comme ça, on va voir comment est-ce qu'ils pourront nous rouler. Parce qu'on nous a roulé en 2018, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de résultats bureau de vote par bureau de vote. Cette fois-ci, je vous dis, ne vous découragez pas. Kabila avait tout ce qu'il avait pour nous imposer Chadari comme gagnant des élections. Kabila a été incapable de nous imposer Chadari pendant qu'il avait l'armée, il avait la Cour constitutionnelle, il avait la CENI, il avait tout ça. Je vous dis que Félix Tshisekedi ne saura pas s'imposer. Kadima publiera un autre monsieur comme gagnant des élections. Ça viendra de sa propre bouche. Donc nous n'allons pas reculer, nous n'allons pas laisser monsieur Félix Tshisekedi et son régime prendre le peuple congolais et tous les pays en otage comme ça. Nous réclamons des élections pendant qu'à côté, nous sommes en train de travailler. Parce que lorsque nous réclamons des bonnes élections, ça ne signifie pas qu'à côté, on croise les bras. Non, nous avons la liste de candidats. Moi, je gère le parti ensemble à la FUNA. J'ai mes candidats qui iront déposer. Mais dans l'entretemps, nous continuons à faire pression pour que nous ayons des élections crédibles. Donc, peuple congolais, ne nous décourageons pas. Félix Tshisekedi n'aura pas de deuxième mandat parce que la population ne va pas lui renouveler la confiance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Modoko protocole. Donc, quand on bosli koyoka, on est en meeting on est en meeting donc on est à vango, on est à juste mieto bazo me ko flasher na population. Mais toujours c'est la pensa bango 4 candidats proclamés, bango nde ba bongi sami pona ko pesa pena meeting toujours c'est des messages donc il peut peser c'est des messages et pas il y a 4 candidats proclamés on a tout kotanga ba combo tout de suite donc on est à moi ba miate biso toujours continuer toujours koluka et tout le monde va papa bonjour papa. Ok, bon comprendre, hein? Papa le barapenate, donc je sais pas peut-être à eux kaka. Donc toujours continuer toujours à balancer ma micro na biso pour nos bandeko. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa combona? Aaron Kwetu. Papa Aaron Kwetu, tout le monde na nation terrestre, na bito yo supporter parti ni. On est dans l'ensemble pour la République. Il y a Moïse Katumbi. Il y a papa Moïse Katumbi. Ok, merci beaucoup. Mais quand vous avez ça avis na yo par rapport à Mokola lelo, il y a un message bon pesa. Bon, avis nanga petit nanga ya na la carte na terrain na terrain tiko occupation nanga na comme la place ya liboso zali marambo ele kana seni. Na tout monde ngote. Baba journaliste bani marambo lelo ti bonne expérience. Régime to le Kabila monte sur mona marambo ya seni zala kini tout monde na lelo. Donc yelo ka liboso yango wana ya mibale $. Na habité sur pesa nga to lelo to comme na combien? Donc chaque année, chaque jour, dollar réseau mata. Il a dit $, comme na 25 500 francs. Tu te comme sous l'ende comme à 30 000. Tu dois fatiguer na régime oyo, monsieur Chilolo. Ayeli biswango. Tu dois vraiment fatiguer nango. Yango tininga pana ya koyoka oyo. Ba konzi ba bengi biso ko amba pesa biso message. Ko elengela kipona biso na maponami. Ok, merci beaucoup. Maintenant, le conseil Sima ya son excellence Moïse Katumbi. Ils appellent Batum, soupa s'appelle Sima Nabino. Alors, promesse ni beaucoup promettre bango. Bozo promettre bango nini. Pas s'attendre à nini. Si peut-être parti n'amener l'équipe à pouvoir. Bon, Mouteloga président Moïse, Anna Moutalo Belate. Mouteloga président Moïse, bon, ça m'engage que moi, na moi na président Koko Kana été. Ata bande utana nenga mabete. Oui, la bongo, batomba sara bongo tanga za libanda, azolo baga bongo ba promesse belé. Maintenant on relève kana kit sango mon azo ko suma kamte. Donc tout de suite là ba misi ba tu ko le baké 5 ans ya pamba et la ka bongo. Maintenant on peut montanga za ki libanda et ça ka ba promesse ka no zolo bawana. Est-ce que vraiment pour besoin assurer ba tout ke mama malamu rosa? Je vous assure que c'est dans la moto comme on est dans la promesse c'est dans Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a promis d'arrêter ma salak. Voilà qu'on a réponse on peut se rendre pour Moïse Katumbi. Okay, merci beaucoup. Bonjour. Papa. Bonjour madame. Papa Kombonani. Bienvenue Ngamika. Papa bienvenue Ngamika, ton monyo pe na terrain. Oh mais comme qui n'habite dans parti nini. Ensemble pour la République. Toujours son excellence c'est Moïse Katumbi. Ouais. Le prochain président. Le prochain président. Dozo assuré déjà. Le prochain. Ah bon?
Merci pour la foi. Voilà, je fais partie de la population. Donc, population de Mouta décide. Alors, cette fois-ci, ils sont décidés que Moïse Katumbi, c'est le prochain président de la République. Merci beaucoup en tout cas pour nos ndimanayo. Mais comme qui copie sa piso à Vinayo par rapport à Mokola Lelo. Bon, en fait, Mokola Lelo, tous les là, leader na biso, ba fongo la biso liboke ou ba memen biso. Bangonde ba na liboke, bangonde ba na message. Bangonde ba na message, bangonde ba yebe loro nini o ba préparer pour na biso lelo. So tous les là bango. Mais déjà biso loko la population to vivre na Kinshasa, na Congo. Tu as vu déjà que nyonso est tambola bien té. Nyonso to kolobo à l'exception de rien, tout ne marche pas. Donc to bi tous de la bango to yoka bango lelo, bango nde ba ko fongolela biso diboke na biso. Si on est eza pe na baté belé ba pe na sima parti na bino. Batouana parce que neti parti o eza lelo na pouvoir. Et ça na baté belé ba zaki sima na bango ba prier bango ba leki. Mais comprendre bango ka les mêmes batouana ba comment regretter pour na nini to voter qui pour na nini to saki pour to zongi saki na nani na. Alors neti bino et pe belé bato ba na sima parti na bino. Promesse ni bako promettre bango. Bon, avec Moïse Katumbi, avec l'ensemble pour la République, Tolobaka, un autre Congo est possible. C'est-à-dire que Congo yo nangai to comme ba millionnaire à solo, il y a promesse c'est possible. Congo yo nanga to kosala, c'est possible. Congo to kofanda 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sans que courant ekende. So courant ngeke ba avertir biso, c'est possible. Congo o beli o ke o zo ba soya malonga, c'est possible. Congo o lia à sa fin, c'est possible. Congo wana, c'est possible avec Katumbi. On a assuré que le régime à Katumbi, maman solo be Rosala vraiment. Maman nangai. Pour moi on peut nous faire partir hein. Maman nangai. Mutolokola Moïse Katumbi chapwe. Azangi loko osomba, azangi mbongo osomba kisite, azangi mbongo oliate, azangi mbongo voyager te, azangi mbongo ya kosepelisa bana ete. C'est-à-dire akokanga na ye maboko, afandi na ye ti azeli mkolo nzamba obenga ye akei azangi loko te. Mais soka ndimi humiliation oyo gouvernement en place, pouvoir en place, ils ont ça là, ils ont payé, ils ont pona ngana yo. Hein? C'est-à-dire que andimi on pona pas mbata, andimi on pona un souci à peuple congolais doit se retrouver. Nous sommes dans un pays où biso tout faut bénéficier na ba richesse na biso. Donc Moïse Katumbi wana pour à remettre les choses en ordre. Voilà. Merci beaucoup et tout ce peu Baninga. Bonjour. Oui, bonjour mon mboka. Pas kombona. Oui, comment nga Jimmy? Mon mboka Jimmy to monyo na bité aux na parti ya nani? Décidé Mokonza Mboka président Eli. Mokonza Mboka 4. Décidé vraiment yende Toza sima ya son excellence Martin Fayulu. OK, merci beaucoup to monyo na terrain mais comme qui peut sa vie par rapport ya parti na bino. Bon, tozo pesa pena pour na parti na biso décidé nanu bande ko ba décidé donc longonya be place bozali. Parti na biso ezotambola malamu, parti na biso eza malamu, eza bien, toza na problème moko te, o songolo parani non. Toza malamu vraiment, tozo kekana donc idéologique ya président Eli. OK, merci beaucoup. Zana bate belé ba sima na bino, sima parti na bino. Bo promettre bango nini? Bon, tozo promettre bango vraiment que bande ko nyonso yeside. Kongomani nyonso, eside ezali parti na yo. Donc place aux gens zalaka na patience. Ndenge ndima ki ko pesa Martin Fayulu mpifo na 2018, ndima pe opesa sur mpifo na ne oyo po bango mo ba yako lo ba le même terrain ngo s'intéresse. O ba yako lo ba que changement du Congo s'appelle Martin Fayulu. Lié wana azali akufate. Bango isalaka boye hein parce que ba to pe bazali lelo no yo ko misi ba to yemba tout de suite que 5 ans et pamba. Ezaki pe ka boye. Ba promettre na sima ba promesse et lo moko emona na te. Est-ce que nous besoin assurer ba tout que ce pena régime ne leki. Ndebo sa mama malam. Mama, omoni ndenge na lobi na loba lisusu na zonga. Muto ya lobi ke changement mboko eza na maboko na yo. Siko yebisa ngai na nzoto na ngai yo kozela nini? Ponga na lobi ke changement eza epa na yo. Siko nga na ye na yo kozwa na marque moye muyibi. Siko yebisa yo kozela nini epa na ngai? Po eloko malamu eza epa na yo. Na kozela nini? C'est yango wana, yango. Merci beaucoup et nani susa ko se défendre. Bonjour. Bonjour maman. Pas comme nani? Comme ngai Shadak Zikatedi. Pas Shadak yozo soutenir parti nani? Nazali na SID ya président Eli Martin Fayulu Madidi. Toujours Martin Fayulu mais comme qui peut sa vie na par rapport à meeting na bino ale. Bon, meeting ya lelo ezali meeting moko eza populaire parce que tomoni ba vanti oyo monsieur Chilombo azo memela biso na mboka ezali lelo oyo biso toki kondima yango te. Na 2019 na raison amoke monsieur Martin président Eli Martin Fayulu alobaki yango
alobaki ke non ti le monde lokola azwi pouvoir oyo eloko moko ekozala te tomonaki yango mais c'est ti le monde ayeli biso bapromesse mais na suka ya promesse population a se retrouvé te awamemela biso ezalaki vandame mpo ayela biso nayebi te soko population aolia vandame mais ezalaki vandame yomi te vandame oyo azalaki aza moto asala bafilme amemela biso ye awa nayebi te tongai tolia ye to ndenge nini apesi biso bapromesse oyo ezali bapromesse moko oyo eza réalisable alors tolingi ke non changement oyo ezala alors na changement oyo yango moni Monsieur Martin Fayulu andimaki ete biso tokende na maponami mais maponami oyo biso tokende ezala maponami oyo ezali crédible siko awa oyebisi biso ke mokonzi ya mboka amemelaki bino vandame donc vandame so na comprendre bien vandame wa filme amemelaki bino ye siko bino bozwa assurer bato nini soki régime na bino eleki na pouvoir Maman. Bolobeza mambo ekosalama bon omoni na pouvoir bakambaka pouvoir na programme bakombaka pouvoir na projet de société mais c'est Tulombo azui pouvoir oyo azalaki ata na programme moko te azalaki na ni projet amekaki biso na nini ya 100 jours mais plan na programme na ye azalaki nango te yango omoni ke achoué na programme na ye mais Monsieur Martin Fayulu oyo azali président élu le commandant du peuple tomonaki na Kisangani oyo apesaki programme na ye yango wana nde akoseba ko réaliser parce que population mobimba azotalela ye ezali nde bakambaka mboka na programme bakambaka mboka na projet de société so otali baprojet ya Martin baprogramme ya Martin omona ke non azali mutu oyo aza constant mutu oyo alingi mboka na ye mpo ayeba na kobongisa mboka na ye. Merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour maman. Kombo nani? Ngai Marcel Sukwaku Ngaziama. Pa Marcel tomoni on a terrain en s'intéresse n'habite aux soutenir parti nini? Bon, biso tozali baimboka, kolo pouvoir, peuple, sans distinction. Tozali na parti ya SID, na ye na compte ya Martin Fayulu na soutenaka ye, po na sentiment te, sala sentiment te, to la vision ya mutunding azoya. Totalaki, abima un jour na 2006, abima na Assemblée nationale aboya salaire, po na bénéfice à peuple ezakite, atika asundola salaire. Aye Kabila bengi na 2018 akozwa pouvoir, amoni pouvoir wana, peuple a bénéficié te aboyi. Lelo toujours continuer même combat, peuple va se retrouver te alobi na modèle to ke maponomité. Yango biso to yeko se retrouver na Saint-Thérèse a. Maintenant si ko na bato pe belé baza na sima na bino, parti na bino. Bo promettre bato nini, ceux qui parti na bino leki na pouvoir. Biso nanu ezali tozo instaurer système moko oyo ekozala peuple nyonso tokozala ini pona koyeba combattre mongunia il faut pas tozala ordre dispersé il faut tozala ini na parti politique na yo oui mais il y aura un moment oyo biso nyonso tokozala ini pona kobunda contre mongunia ya Congo donc unité ya Congo oyo constitution et lobby Dédé, ndenge tozo kendele wana, il faut un plan de société. Dans le plan de société zali, il faut qu'on lutte na 13 valeurs oyo présent eli azoloba. Donc 13 valeurs tribalisme ko zala na katité, to ko za na ba détournement du vol oyo ezali à ciel ouvert. O tozo mona ke mutulelo ayibi mbongo à l'état, o ya peuple bazo souffrir, ayibi 47 millions de dollars américains, ba betse tour na makala abimi ako ministre économie azo compromettre toujours. Donc tozo mon a clarité. Lelo bazo ko yebisa biso budget ezali na 13 milliards. 13 milliards baromètre à mesurer budget ezali vie quotidienne à population. Alors budget à 16 milliards ango, toi 13 milliards. Population bazo souffrir maezo et mati, transport et mati, mapa et mati, biloko nyonso tout toujours danger na danger. Finalité ya budget ezali nini. Donc budget ezate lelo yo azui liste ya ba député na ye asali 350 députés oya ko bima majorité va changer constitution na ndenga buzoba ya wabiso to bimi na balabala lelo tozo ko landa président eli ndenge ni tozo telemelango pour que toke na maponomi o ezali crédible, transparence, puis apaiser ainsi dit la démocratie. Ndenge baloba ke pouvoir au peuple, pour le peuple et puis par le peuple. Est-ce que makambo zo loba o ezalo ba téléspectateur te o batala ra match makambo bazo o azo loba tam so batina kata terrain ton so yango to sala. Oui bien non parce que régime o eza sikoyo bango bandolo ba les peuples d'abord. Mettons les peuples d'abord on makambo to zo mona. Je sais pas makambo zo loba est-ce que zo assurer pena ke makambo zo loba o sala. Maman, le peuple d'abord, il y a un Tshisekedi à Lubaki. Il y a un coopérant, na poto, automobile, carton, kuna porteur. Il y a un quatre le peuple d'abord. Joueur, on a bête, un entraînement. Entraînement, Fayulu, nous, surtout à ça, c'est un bon joueur.
peuple a décidé azala wana place Tshilombo otambola wana ya vanda wana vana kati ya bureau a organiser pays oyo Tshilombo azali président te ya ayebi musala te ayebi eloko mo te toza contre ye te mais système oyo a placé a tia en place yango nde ezo se révolte tozo se révolter donc tozali contre ye te azali mwana mboka soki ya salaka malamu peuple congolais bazo se retrouver même ngai même owana na ça contre ye mais lelo bato bazo kufa jour et nuit ba lèvement peuple ba kabwani eloko moko te vi biloko nyonso emati eloko ni azo assurer na peuple pour kazo deuxième année ezati soki azaki na soni mais la démissionné akimi azongi musala na reporter mais lelo kozala awa biso to linga biloko wana te il faut des élections crédibles transparence puis apaiser que les meilleurs gagnent point barre. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Et... Bonjour papa. Oui, bonjour maman journaliste. Papa Kombonani. Merci Kombonanga Zali Wamana Beni. Oui, papa Wamana Beni, je supporté parti. Merci Rana Zali résistant. Il y a SID, il y a parti cher, il y a président Martin Fayulu, l'homme de 62%. Merci maman. L'homme de 62%. Oui. Président Oyo pour peuple a voté en 2018. Moutabima le premier, Chadari le deuxième, mais Antoine Tshilombo Tshikata Bombe, Abima le troisième, Mutasuka. Ndenge complice basalaki bayiba pouvoir à peuple. Merci beaucoup, mais quand on coupe sa vie mouké par rapport à parti politique. Merci Naina Lobaka Kaboye. Biso na SID toza parti ba valer. Toza parti oyo tozwaka bédication. Toza parti otoye kolaka kotanga. Toza parti otoye kolaka politique na ndenge sengeli. Toza parti ya ba kuluna te, toza parti ya ba milice te, toza parti ya ba voyou te. Biso na SID mitu et salaka. Le parti cher ya président Martin Fayulu, toza na makambo belé ya kosala, d'ailleurs bino mo lelo toza sur le terrain. Toza sur le terrain, naza si okoya na question wana. Donc, eza toujours bongo. D'après yo, selon parti politique na bino bo promettre bato nini, bato bana sima na bino. Le so régime mener leki na pouvoir. Ni nango bo promettre et pas bato. Merci maman. Biso to promettre bato boye. D'ailleurs, Congo mobimba tous les 26 provinces. Bayebi malamu na 2018. Ba votera mutu mususte, ba votera Martin Fayulu. Nalandi bandeko nanga na mbandaka. Babengi balobe biso na mbandaka. To vota Fayulu to mona ete a partir à photo a pamba to vota e. Asa mona nzambe. Ata bayiba e pouvoir le 20 décembre to voter toujours ye. Wana bandeko nanga na mbandaka. Ndenga mona bandeko nanga ba Congo. Ndenga mona bandeko ya Katanga, ya Maniema, ya Sud Kivu, Nord Kivu. Donc le président Martin Fayulu peuple asilisi na nous posa na ye et pas na yete. Yango le président Martin Fayulu a sengi boye. Lelo ezali meeting ezali très populaire. To senga ki bango meeting que le 17 ngobila boyaki. Alobi te boye bo pousa les 24 nzora ne les 24 aso tout ça mitou na ba inya peuple. Le président Martin Fayulu est que aigle a talabi te et senga na pousa les 25. A déjouer bango parce que les 24 va préparer ba coup monter. Ba boma batu ba kanga batu na régime qui sekedi. Yango le président Martin Fayulu a moni na musika mabe wana poussi les 25. Lelo oyo meeting alelo za basé na makambo élection. Bino ba journaliste d'ailleurs boki baninga na bino beli na TV bazoloba ke Fayulu boye élection. Fayulu ki met élection. Aza prête le kuta. Fayulu kenda ko zo carte d'électeur liboso na institut de la Gombe. Akenda zo carte d'électeur. Tango zo carte d'électeur wana yebaka malamu seneze mabe azwaka. Ayeba malamu kadi maza ndoki ya peuple mazwa carte. Ayeba fichier électoral za mabe azwaka. Ayeba tous les 8 commissions seneze mabe mazwaka carte. Fayulu azaki prenne élection depuis mkoba yeba pouvoir à peuple. Fayulu roki élection ti. Discours à Fayulu lobaki boy. Na éclairci bato IDPS pour français et ça va bango passer. Le président Martin Fayulu lobaki bien. Tozo ke na maponami. Tant que fichier électoral les a yamabe oh qui serait de présenter biso. Ngai SID etali ensemble était LGDT en volonté SID ngai Fayulu na okena maponamité. Ce qui va changer fichier électoral d'être ke na maponami na ba loi électorale. Alobité na ok élection d'été. Alobi so il va changer to ke so il va changer te na kokende te. D'ailleurs boka ki ba to 5 ans
bakoyi na maloba président li Martin Fayulu madidi tozo bisa monde entier bazo yoka pe bazo mona bato ya seko balobi boye avant to na mapona mesenge fichier wana biso société civile to vanda ouais opposition ba vanda majorité to vanda to solo to revoir fichier même parole le président li Martin Fayulu lobaki yango lelo population ya tous les 24 communes à ville province en Kinshasa ba décider ba ya ba yoka tous les 4 leaders boka bonezate IDP sa zone nga côté lo mo kati na biso tous les 4 leaders baza même moral toza bana ya papa mo mama moko na ba kadi yoshi na lokuta Katumbi boya lobi lokuta toza même moral. Merci beaucoup bonjour papa. Oui bonjour maman. Pas comme bonne année. Waké c'est Jordi. Yo en partie ni ata moni déjà son excellence Moïse Katumbi mais comme qui repère sa avis na yo par rapport à meeting à lelo. Pardon, on a compris. Mais comme qui repère sa avis na yo par rapport à meeting à lelo. Selon parti na biso. Selon parti na biso so toza awa toye vraiment pour nous soutenir leader na biso parce que to uti musika na mboka o toza kana ba difficulté este kuna bien vie sociale ba congolais mboka ezotambola bien te yango to bimia wa toye pona kopona kolobela leader na biso tozo soutenir ou aza très compétent ou ko ça le changement yango toza donc ça sire que ceux qui parti na bino leki na pouvoir na tango na bino nde bosa malamu to ça malamu le problème on est là ici ceux qui te soutenir monsieur Katumbi ezate pour te soutenir na sentiment soit na ndey na influence na ye avec ses idées ba propos na ye na vie na pardon caisse politique na ye adiri azalaka gouverneur to mona ka situation ya ville de Marsatu yango tozo assurer bango à propos ya o azali pas monsieur Antoine Félix Tshisekedi yango so tozo beta CT pour na élection année 2006 pardon to passer na élection mais o to muto to ponaki to monaki te 2011 également 2018 également yango tozawa to lingi sous corruption to lingi élection crédible apaisée puis transparence aux alwa ba téléspectateur te ba téléspectateur comment téléspectateur ba ça tota la balle et follow beta boy follow kota boy mais yesu ba tena kata terrain on sa nenge o esengelité bino boza bongo te biso toza bongo te yango na lobaki on a débia tozo soutenir muto azana idée ou aza compétent ou déjà tozo mona déjà un compétence na ye sur le plan diplomatie sur le plan politique c'est ça. Pour promettre biso que maman malamu kozala na régime na bongo. Il y aura un changement. C'est papi déjà ça l'équipe déjà. Bon, bat bana foi, babi ça l'équipe déjà. Bon, en tant que c'est un fan ba oloba ça l'équipe mais tozana toujours na bitumba. Là c'est pas les capables comprendre que on est qui fanatisme. Merci beaucoup et tozo soit toujours ba oloba pas ya bandeko. Bonjour papa. Bonjour maman. Pas comme bonne année. Monsieur Richard. Monsieur Richard, ils ont supporté partir en année. On a les grands idéologistes, Maître Delis Sanga. Ok, son excellence Delis Sanga. Maintenant, mais comme qui repère sa vie par rapport à meeting ya lelo pour na partie na. Meeting ya lelo ndeto ba meeting de vérité. Parce que le peuple congolais ba memami moi na mouvement. Ba landi moi ba corruptible wana. Na moi loenge, na moi masolo, na moi mupepe tout comme ça. On a mouvement c'est-à-dire parce que le peuple est déjà fatigué. Hein, soit disant. Le peuple est fatigué té. Peuple azande maté. Soko meko bimisa mutu ba enlever yo. Omeko bimisa mutu ba bombi yo. Pour que homme meka ko la musa ba ninga te. Ndi yango to ya lelo. To la sana peuple ke mutu ko banga te. Tombola mungongo, laksa ko za congolais. Oza mwana mboka oyo, oza mwana ko lupangu ya ndaku oyo yo. Nyoso tozolo ba bongo bobange za tozo banga note. Bobange ya te mboko eza ya biso. Ba ko enlever ote. Mboko eza ya biso. Mboko eza biso ata ba enlever nga lelo ba kena ba ozo sangai, po mboko eza ya nga. Na okima te na kozala wa to bunda pona ekolo oyo fo peuple oyo a vivre bo mengo ya mboka oyo bita biso yangwana. OK, merci beaucoup. Si koni nango bozo promettre na bato population bozo promettre nini na population parce que baloba pe bongo ebele maintenant ba vandi na kiti yango ba sa marambo baloba ité est-ce que régime ne mention que les qui na pouvoir bo sa marambo bozo loba problème oyo photo l'accent na peuple za nini. La démocratie est tellement importante. Dans la démocratie, on voit d'abord le changement des régimes quand notre régime a échoué. Oh, si tout le monde déjà qui a échoué, 5 ans, il n'y a rien sur le plan justice, démocratie et sociale. Il faut que tout ça la super alternance. Ba meka ba leader oh bazo bimalelo ba Martin Fayulu, ba Delis Sanga.
on a idée na bango déjà balakisi les quests qui sont capables même en plan en termes ya vision en boka oyo koloba ke ba chabi to rosala to bango na onte to ba ke boya vers du côté un changement parce que de l'autre côté a déjà échoué. On n'a plus rien à voir de l'autre côté. Venez maintenant vers le changement et nous allons voir la suite. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour Yaye. Bonjour madame. Comme bonne année. Comment on a Michel Kabongongi? Mais c'est Michel Kabongo, je soutenu partenaire. On est déjà son excellence Denis Sessanga. Ok. Mutu aye na refondation du Congo. Okay. Mais quand vous sa vie na yo, pour na meeting à par rapport à parti politique na bino. Bon, na meeting ya lelo en tout cas nazana elo komoka kolobate, c'est juste insécurité et toni na kati mboka, vie commissaire. Yango tous les 4 leaders et opposition ba bengi peuple congolais pour que peuple congolais a mon souffrance oyo oto bana komona depuis indépendance na biso ti lelo eloko moko etamola te na mboka Congo. Yango wana tous les 4 leaders na biso baye awa pour que notre telemela mapona minani oyo liboso ya Mr Tshisekedi alingi kocha batu na ye oyo ya ye moko alingi kocha yango biso tous les 4 leaders tozali kotemela mapona minaye ya lokuta. Okay, merci beaucoup. Vous assure que ceux qui régiment na bino ou qui na pouvoir, est-ce que vous savez makambo bozoloba? Le peuple vous a satisfait parce que ngambo na baba qui le peuple d'abord, mais le peuple a déçu. Alors régime de sur l'équipe vous assurer batu nini? Bon maman, na lingi na assurer peuple congolais avec la refondation du Congo, il y a président Denis Sessanga Mutamayele toko kende liboso. Nazali kote mais la susu makambo o bango balobaka oh non, père des pères et des mères. Prof Mbata ako s'arrêter na ba distraction na ye o alingi ko kotisa biso peuple congolais na mutu. Tozali komona exemple ya John Biden azalaki mutu ya mboka na bango te mabongisa ki mboka. Ba pesa pe chance na président Moïse Katumbi, Denis Sessanga, Matata Mponyo et Martin Fayulu pour que non mboka ekene liboso. Mais tozali kote menele maponami eloko liboso toyeli awa ba fichier électoral oyo ya Meseka Dima membre ya IDPS azali ko insister biloko wana biso tozali kolinga yango te. Et surtout biso na envol avec refondation du Congo tozali ko bola maponami oyo lokuta ya Mr Tshisekedi alingi ko en place. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. On est jamais à Bandeko. Bonjour madame. Bonne année. Kombo nanga Gladys. Monsieur Gladys, tout le monde est en terrain à Saint-Thorez, on est toujours supporté par Martin Fayulu. D'accord, mais quand vous avez sa vie pour un meeting à l'élo, c'est notre parti politique. À vie de cause à Nini. Bon, presque madame, elo kobiso toyeli lelo na Saint-Thorez. Et ça que pour que tout la qui sa Congo, tout la qui sa monde entier. Que Congo toza na souffrance. Ce qui totali na ba élection nyonso to esalemaka presque ezaka toujours tricage. To voter ya liboso Jean-Pierre abimité. To ko voter na 2012 Kisekedi abimité. To ye na 2018 Martin Fayulu abimité ba ko tiela biso mutu oyo abimi na 2 points. Eloko wana yango tozo boya popo na nini? Biso tozo voter o biso to lingi o peuple aponi. Oza que changement ya biso ba jeune hein ndeti jeune ndeti ngai nazana posa na avancer na kende liboso sikoyo papa qui c'est le père azaki le peuple d'abord mais siko lelo comme le ventre d'abord hein lelo est comme le ventre d'abord c'est-à-dire donc libomu liboso. Mais peuple azol les l'année quand les gens on se coupe beaucoup promettre batu nini quand le même peuple na ba les peuples d'abord peuple on les gens on décide alors bino ce que promesse ni beaucoup c'est la population que ceux qui vont régime ne biso les qui na pouvoir trop ça trop son sab. Bon biso avec Martin Fayulu vraiment pour Azara Aigle yé ezana sama ya Monaco vraiment avec Martin Fayulu donc tout va ça sir na mambo zoloba naza sir vraiment tout va bien vraiment. Avec Martin Fayulu au président élu pendant au peuple au monde mobimba et yeba izaba mindele kuto bazaki basaka awate ba yebi que président Mutamayele Mutabouania ezande Martin Fayulu pour avec Martin Fayulu c'est le changement si lomba lobaka on à Genève que le changement du Congo s'appelle Martin Fayulu mais lelo sikoyo 5 ans madame ozomona te souffrance to ya kulu ne mati insécurité banda biso to bota makutu biso to tangi lelo ba niveau biso to za hein otala mutu ndeti ngai na ndenge naza boye naza licencié en philo mais naza na musala moko te nakomi na kesala epa indien azoniokola
Congolais olo mabele nazo nyokola e transport azo pesa te koli azo pesa te mais nazo profiter ka po nazo ebake moi 10 francs na ngai na fin du mois nazo zwango wana mais biso avec Martin Fayulu le tout va bien vraiment. Merci beaucoup et bonjour papa. Non, s'il vous plaît. Ok, bonjour. Oui, bonjour. Papa Kombona. Kombona Joël Mkanza. Monsieur Joël Mkanza, tout le monde s'intéresse à na terrain en 6, n'est toujours supporté parti à Martin Fayulu toujours. Mais comme on peut ça avis na yo pour la meeting par rapport à nini ya parti politique na bino. Bon, avis na nga liboso eza ya kopesa nanu ndeko Chilombo au revoir puisque to monaki. Oh, mbala monde ndeko Chilombo au revoir. Oui. En bon? Oui, na pesi au revoir par rapport ya gestion na ye. Ndeko Félix vraiment oza mwana mboka oyo toyebi des pères et des mères. To monaki lit nyos tout papa bundaki malgré zalaki vision na yo te yango balobake soki papa zo sala eloko yo mwana zala proche po ye banini o papa zo sala. Malheureusement que ozalaki proche ya papa te tomoni bafruit ya malunga oyo pesi biso te. Tobombeli place na Sénat okende ovanda lokola ndeko Joseph Kabila vandaki. Première chose oyo tozolamusa na peuple congolais. Kombo ya lamuka euta na munoko ya ndeko Chilombo. Ndeko Chilombo papa Etienne Tshisekedi alobaki bana bolala après quelques jours bokolamuka. Arrivé à Martin Fayulu peuple alamuki. Tant Martin Fayulu alamukaki et alamusi peuple tomonaki bitumba ya 2011 et ya 2006 d'abord ndeko Chilombo a persistaki yemoko na pouvoir. Na 2011 et ye ndeko ki Joseph Kabila pardon a résistaki yemoko na pouvoir. Na 2018 asalaki le tout nécessaire à tia Ramazani mais amona ki ko simba te avec Martin Fayulu il y aura la fée. Alors yango to ye koyebisa yo message ya bien que tikela ye bokonzi o ebongi pamba te yo obenga ke changement du peuple pamba te yo muto melaki mbondo ke o ya ko trahir peuple congolais a ko sala musala malunga te joie conscience ndeko joie vraiment bonne volonté o papa zalaki nango si ozui déjà o zalaki par na yo to moni mapangu to moni mituka to moni ba avion sombami na mbongo na biso ba congolais puisque ram ekei to moni on to sali malgré voix ya mabe o salaki ya kokende ko négocier l'élection et salaki na ngambo na yo te mais cette fois-ci avec le président élu Martin Fayulu tu vois que peuple congolais azaya ko lamuka na kombo oyo pesaki yango to ye na terrain s'intéresse to lamsa peuple. Ok, siko promesse ni bozo pesa na population ceux qui régime mené leki. Pour le bien côté. Non, régime na biso ezana assurance ya makasi ya kopesa vignon sur na peuple congolais. Pambate tant mutu azosala musala même boutique na yo il faut zala na eloko zo viser intérêt moko o Martin Fayulu azo viser eza intérêt personnel te mais eza intérêt ya population to monaki obengaki biso obengaki ye d'abord na terme ya mikolo lobi ke boya to sangana to sala musala donc tant olobaki bongo Martin Fayulu monaki soki na ye ko sangana yo donc ya malungo na ko sala ekozala te prévenir que ba ndeko non to azalaki na ngamba lamuka bazana yo na lelo changement ni au peuple congolais bénéficier biso o tozo pesa to na projet de société ya malamu na sengi na ba congolais nyonso to botanga statut ya SID bozwa yango to teka ngona ba boutique na biso nyonso to oyo ko luka na commune oza bien partout oza na Congo projet de société exact na kati ya SID ya makasi oyo ke toko appliquer ngo pamba te tozana bolingo ya malamu to ana vision ya malamu Martin Fayulu ana bolingo ya peuple d'ailleurs bon moni ba décision na ye eza ferme soki azui bokonzi oyo toyebi ke peuple congolais a se retrouver peuple congolais rolia malamu mai courant nyonso tout ekozala malamu tokolinga te continuité tokolinga te continuité o ngana bandaki a mutu asuki wana te biso tokoyande na projet ya société oyo eza sérieux. Merci beaucoup, bonjour papa. Bonjour maman. Papa comment maman na komona nga Célestin Maba. Monsieur Célestin, vous êtes parti à Martin Fayulu. Ok, merci beaucoup. Mais comme on peut perception à Vinayo par rapport à meeting à l'élo selon parti politique na bino. Ok, merci bien maman nanga journaliste mon pandi sango ya solo a Vinangai pona meeting ya l'élo ezali meeting ya vérité. Mboka etongamaka na lokuta te. Mboka etongamaka na vérité. Président Li Martin Fayulu ngambo na ngai mokonzi ya Congo mobimba
oyo bacongolais bavotaki na se ya mbula na 2018 lelo toye tolobela bacongolais vérité vérité nini toye tolobela bango pasi na Congo eleki makasi insécurité na Congo eleki makasi insécurité créée par monsieur Tshilombo na Mboso. Dans le but clair, insécurité créée par monsieur Tshilombo na monsieur Mboso ya parlement. Quand on parle de Mobondo, na nini po naza congolais na olobela makambo ya Congo. Ceux qui bakangi nga na na prison ya Congo. Ceux qui tolongoli père oyo lobi bakokanga ngai nde Congo eko avancer. Président Eli Martin Fayulu aye koloba vérité fraude électorale bien planifiée. Tango toyoka na mokili bazoloba ke non Martin Fayulu aboyi élection aboyi kotiango ezali faux et archi faux. Tokenda ki na manifeste na congrès na biso na Kisangani. Chapitre 24 na congrès na biso elobi eside akoki ko boycotter élection ata mukie te. Martin Fayulu aboy élection te mais aboy ko kene ko déposer candidature na ye na ba député na ye na fichier électoral ezali corrompu na parce que fichier électoral Kabila auto bengaki rwandais asali ça audit ya fichier. Mais il paraît que son excellence Martin Fayulu aboy élection. Aboy élection te aboy ko déposer ba candidature na ye parce que fichier électoral ezali corrompu. Soki lelo ba bongisi fichier électoral na 10 heures na 10 heures 1 minute Martin Fayulu na ba député na ye ba déposer candidature. Question tout ezali. Non, merci beaucoup en tout cas. Quand on est toujours à vie à moko simona mususu bino mo bosuli koyoka ndenge moko na moko azolo ba selon parti na bango bazo pesa pena ba vie na bango donc mingo le bezate mais na nyonso tozo c'est la cas arrivé à 4 candidats nde yango tozo c'est là pour que toyoka nini yango erolobama. Merci beaucoup, à suivre. Bonjour papa. Bonjour madame. Bonne année. Kombo Xavier Manvaka Mboma dit les pitons de la Mouka. Ok, monsieur Xavier. Oui, je suis le président fédéral ADD Congo Tchangou. Je travaille avec le président Prince Penge. On est des alliés de l'ECD. Ok, d'ailleurs, à partir de son excellence Martin Fayulu. Oui. Ok, merci beaucoup. Maintenant, tout le monde est en terrain, si ça nation Torres. Mais comme vous avez ça à vie par rapport à meeting à l'élo, selon parti politique Nabino. Oui, selon parti politique Nabiso ADD Congo, tous parce que tout a été déjà dit. Biso toza peine tokende maponomi. Si on est là pour que tu expliques peuple congolais que nous sommes bel et bien d'accord pour aller aux élections. D'ailleurs, nous on avait déjà demandé les élections anticipatives. 2 ans après, la reine de M. Tshilombo, lui qui avait braqué les élections de son frère, le président Eli Martin Fayulu Madidi. Nous sommes là pour expliquer au peuple congolais. Nayoki Kolobi qui est beau après okende déjà ba maponami. Mais tandis que son excellence Martin Fayulu a zoboya élection. Aboyi élection te français à Mukolo pe koyokango mbalami balé. Le président Eli avait dit ceci: le mot boycott n'est pas de notre côté. Nous voulons aller bel et bien aux élections, mais qu'il y ait des préalables qu'on a posés, à ce que le gouvernement en place et la CENI puissent résoudre cela. Même si on le fait aujourd'hui, demain nous irons déposer nos candidatures. On est bel et bien partant pour les élections parce que M. Tshilombo a prouvé ses limites au sommet de l'État. Il n'y a qu'une alternance de le faire, c'est aller aux élections pour les faire partir dans la paix. Okay, merci beaucoup. Maintenant, promesse ni beaucoup sur la population, puisque tout le monde peut pas régime où est-ce qu'on a pouvoir. Bon, on que les peuples d'abord. Les peuples d'abord, maintenant, qui n'a pouvoir. Et sur les peuples d'abord, le peuple a commis deux si. Alors on est aux assurés bateau. Promesse ni aux sur la population, que ceux qui régime maintenant et qui n'a pouvoir pour ça, maman. Oui, biso d'ailleurs, na lobaka la Mouka délivrance à Congo. Nani wana délivrance à Congo, c'est moi qui est venu avec. Pourquoi? On a vu les plateformes et les qui a géré Mboka, FCC, Cash, ça n'a rien prouvé au sommet de l'État. On a vu que des détournements, l'incohérence, sur tous les plans. Nous, tels que nous sommes là, si par exemple que le président Eli Martin Fayulu arrivé au pouvoir et on n'arrive pas à mener notre don, c'est fini pour le Congo. Parce que l'unique espoir, c'est la Mouka.
Aujourd'hui, on a vu les plateformes défilent à la tête du pays, ça n'a rien donné. Les peuples congolais souffrent, on vous a parlé des peuples d'abord, mais je ne sais pas à quel point vous allez expliquer que les peuples a été placé à avant-plan. Donc le peuple congolais est maintenant derrière tout et parle de leurs intérêts, de leurs femmes, de leurs copines, de leurs frères. Aujourd'hui, on nous a montré même l'aspect tribal qu'on n'a jamais connu sous Mobutu, qu'on n'a jamais connu sous Kabila le père, qu'on n'a pas vraiment connu avec Joseph Kabila qui était là. Lui qui tenait compte au moins de la situation géographique des gens pour nommer. Mais aujourd'hui, tout est devenu Tchelengelo. Vous le savez tous. Donc c'est un peu compliqué. Nous sommes trop sereins. Nous informons au peuple congolais d'être prêt, de ne pas manipuler pour la seconde fois. Ça ne passera pas. Nous allons bloquer la route à tous celui qui pense que ami comme si chef Moko Boyambo Kaoza Koutimte Oeza État, photo Zanaba norme et tambu saka État. C'est ça au moins. Alors vous ne serez pas comme les téléspectateurs au Bazaki, azota la match, azolo bake, joueur, soki zalaki ngambe na tie bible, mais t'as na terrain au salam mbolo bate. Non, nous ne serons pas comme ça. Premièrement, moi qui vous parle aussi. Moi, ce que je fais aujourd'hui, ou ce que j'ai commencé à faire, mais c'est-il le monnaie l'a jamais fait avant qu'il soit chef de l'État. Je travaille, je suis un gestionnaire dans une institution de la place ici. Je travaille dans des conditions bizarres, mais je fais en sorte que les gens trouvent la vie. Que M. Tilombo n'a jamais fait, lui et sa famille politique. Donc, on est trop confiants de nous-mêmes. Dès que nous serons au pouvoir, nous ferons quelque chose de bien pour les peuples congolais. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, madame. Bonjour, papa. Bonjour, pardon. Monsieur Nani? Monsieur Glody. Monsieur Glody, tout le monde est en terrain aussi, c'est n'était pas soutenir parti à Nani. Bon, Nazali, membre, il y a SID. Je suis là, nous allons soutenir actuellement tous les 4 leaders. Les 4 candidats proclamés. Tous les 4 leaders de l'opposition. Tous les 4 leaders de soutenir Bango. Merci beaucoup. Maintenant, Mekako Pesamouké a Vinayo par rapport à meeting à l'élo. Bon, d'abord, je suis tellement satisfait. Yakoya l'élo na isika oyo puisque zali moment moko bo to banda ko zela mingi oyo régime en place et banda ki kolingate ke ça les mamadi a fait grâce que ça les mandingo to za l'élo en tout cas na tapement na sengo. Toto ya ba leader na biso ya opposition bango nyonso baya. Je pense que Bamsous déjà va commis tous les landais président Martin Fayulu nanu ayete et tous les bango arrivé na bango 3 candidats déjà bazawana et 3 candidats. Bon, bah secrétaire généraux de bazawana puisque les trois autres leaders ne sont pas là par les raisons ils ont un peu personnel le plus important na makam na bom suba mais quand même ils ont envoyé leur délégué. Okay, merci beaucoup. Maintenant promesse niveau parce que la population. Oui, c'est que ce régime n'a bien parmi l'un des 4 autres supportés, ceux qui régiment qui n'a pouvoir ni non promesse ni beaucoup ça. Bon, aussitôt arrivé au pouvoir, ceux qui le lot leader n'a soit le président Martin Fayulu a commis le pouvoir, je pense que vie à Congolais pour changer. Même dans le domaine il y a éducation, au moins le lot gratuité et échoué totalement. Comment au déclarer gratuité aussi longtemps que l'école il y a l'État exaté. Voilà, vous avez vu vous-même que ça crée des problèmes. Et surtout qu'il y a le lot na social même. Aux hommes on a que colia ba Congolais comme il passe. Natang où il y a Kabila, obiso tout au fiti, Jacques n'a pouvoir négé non. To l'auto-traité qui est na ba modèle tout. Oh obiso to au monde que non, c'est un Rwandais à Lingi Congote, mais quand même j'ai quand même de réserve et non il y a koloba pardon pour notre Joseph Kabila, mais je regrette un peu il y a koloba mabe. Puisque Natang à Kabila, on a connu un peu de 200 francs autobenga lipa. Lipa a 200 zalaki, lipa a 300. Mais les lots, lipa a 200 zalaraté, il y a 300 zalaraté, il y a 500 comment la passe. Lipa 500 soko liango même ata mona bébé rotonda te. Ozo mona les lots dollars et mati Kabila tiraki dollar na 17 000, 16 000. Le lot to changer dollar na 24 000 ba place monsieur ça à 25 000 francs. Ozo mona insécurité. Pour nous les amakasi fait Tshisekedi promettait ki biso ke ceux qui a commis le pouvoir à origer quartier général na est du pays. Mais si le bazo kufa kuna na est aussi le côté. Biso soki la muka. Ton président Martin Fayulu a eu pouvoir lelo boromona ke makambo ko changer na 5 ans boromona ke non to sali pas boromona ke to ko pesa ba raison te ke oyo Félix azo pesa lelo yena ba collaborateur na puisque prévoir diriger plutôt se prévoir. On peut pas être là devant tous les Congolais. Ba 4 leaders na biso tozo soutenir et puis biso ba membre na ba tozo na posa ba élection pour nani to lingi ba élection ya malamu po biso to ko kota wala posa élection bino moza na posa élection mais son excellence Martin Fayulu ya boy élection
Le président Martin Fayulu a boyé élection, il a lobby na conditionnel. Quand même, Moza, Mopantisango Moutamayele, il a lobby na conditionnel. Après, si ba condition na que soki, ils allu réunité à kokendete. Mais Kobo, ça n'a été qu'à un point de presse, soit na lobaki ke, à kokomela Sadek, à kokomela la communauté internationale. Pour lui, il tient à ce que lui et son parti, bah, qu'il y ait une élection, mais quand même, on doit être assuré que l'élection, que pour muto yo peuple a voter nde abima et non mutu oyo seni e kocha auto clamoro be babongisi ba onde ba gagner ba élection. Voilà, peut toujours déclarer élection pour que tant to koma wana to pe sa peuple bi explication. Non, toujours déclarer ce qui le loto komikuna, il faut tout ça la makambo. C'est là, c'est un message on a lancé na 4 leaders d'opposition au bazar lelo. Puisque tel que tous là, bango baloy bana sima ya peuple. Si mes peuple komona na malamu tangu yo komi na pouvoir et vous savez que yo ozobonga pour na peuple pesi raison même de na zolo baboy de na soutenir bango lobby ba komi na pouvoir ba ça le côté pour la population mais ba mo ba bonga na ozala contre bango. OK, merci. OK, moi commentaire mouké par rapport à Makambo. Merci maman. To elo na loba we za mutuya nalala vision mo eza vision na mona eza ndoto nalala me na sengi na musali nyoso so akobonela pona ndoto wana SSC mapeni nalali ndoto boye na moni na ngamu ya Chilombo baloni biloko me biloko bongite me na ye na ngamu afayulu bazobenga batebele we kotala na ngamu afayulu ndenge biloko ndenge bongi ndenge sali boye yango na ye kaka pona le mesenza yo zo supporter parti nini ngai naza mutu ya na supporter parti te me wana sa division ndenge yedina yango ne na yeko pote o supporter le parti mais besoin de net na net soki o azo sala malamu yango na osepela nayi mais naza na katikati ni o azo sala malamu na osepela nayi. OK, merci beaucoup en tout cas ndeko lobby na interpréter muke ndeko ucho loba alalaki aloti ndoto na ngambo ya son excellence Fachi Beton baloni biloko mais ezobota te mais na ngamba Fayulu baloni biloko eboti kitoko en tout cas eza devoir pour na basali ya nzambe nyonso bo meka muke ko interpréter pour na nga je pense que c'est clair mais bo meka muke ko limbola nde baloba na lingala bo meka muke ko limbola mosala nzambe bo meka muke ko limbola ndoto o mosala nzambe alors que dans vision o ya zwaki yango wana. Merci beaucoup en tout cas to c'est là vraiment nos 4 leaders ni nango oba loba o ebima na monoko donc en tout cas dans ce cas commentaire au tsate parce que nyonso ezo leka vraiment na lingala facile. Je crois bien la émission nyonso ya biso podcast ainsi que bato nyonso partout dans le monde ozo comprendre o ezo bima na monoko ya bandeko moko sima na mosusu. En attendant tozo c'est là arrivé à 4 leaders poto yeba message nini o babongisi pona. Merci beaucoup à suivre. Poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika to uti nini te to moni na nyonso to sali me kondime kuli forever grateful I'm counting my blessing ba we begin cause leki mingi likolo na seko lekaba ute bandi bisitu benga mabalungi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekilaka ngai osali ya kokamo oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekilaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga okeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te